ya yena nga ser na nga yo ga Brigitte nani ici mokonza ba mama modi chef modi kunzi na ite logistique ko boya se mokina mais ebisa ka ba fio boya poto boya moi c'est la poto faut za matrice moto faut boda Bona ba jour na fois tu boya mbangu na poto ya Brigitte nani yebisa bango avant ba koma mode vie obiso za na ona poto bana ba 20 à 30 ans moko boy Pour biso mona nga mokonzo ba mama lelo na réaliser rêve ba parents na ba grands-parents ya ebele na kati ba mboko donc c'est-à-dire que il faut pas sous ba 20 à 30 ans on a rouge à lèvres ba ko tia na bango maquillage mona na choko ba ko tela na bango bilamba na poto ba ko kutana nango ya ko kabela kutu soko yesika ba pesi ebele komi ko changer ba garde-robe soko yesika ezala bongo bisiko poto soko daba mesani nayo Pozo lisusu valeur banda ko zo atango zaki na Afrique o imposer valeur na poto fo za neti babiso. Ser na nga Brigitte nani yebisa bango ko ya poto za na ngoma beti. Mais fo ba yeba ba démarche na ya ko boa kangunda bazana ba 10 ans ya ko zo réponse. Donc pozo ngunda oza musala moko poser neti babiso ba mokonzo ba mama boya modi kunzi lisusu oza la mokonzi na kata société munele lisusu amodi kunzi en tout cas on senga ba 30 à 40 ans te akosa ba 20 ans pas au boulot mais beaucoup malama niveau na biso on senga ba 30 à 40 ans te c'est bino poto makambu soyez les bienvenus soyez les bien koya on a Paris motona tembete yaka Paris banana olana bandako batu ponengo ya tebi ko la chez batu le temps manu boire ngunda na olala na ne pas ya mutu donc zana ne loko te na minute ndongo ya hotel malama na poto mongote biso bana poto solo dato sito semi misisa awa misisa nzeta baoba sito kubisi tango mona nga modi kunzi boye Clarisse Mbambi balobi ser na nga Brigitte nani na bosani te jolie mayala masango espoir balobi petite sœur vient na mon pao ndeka toloba vient na nga Igor le roi de la forêt phénomène noué ranson ay mambo na toloba pour mon appel que nous mokonza ba mama mode chef na kati ba mboko donc voilà quoi ndeka to yebisaki bino donc koki ko kolanda biso na sima et ko simba te po biso to na avance déjà ya vie maquillage ozano na ene ko bilamba ba okabela yo mais stabilité peno koma na ba vineti ya ba biso ba mokonza ba mama bo en plus ozo ya potonga dana beta 20 ans dana poto rien okokate le temps yoko qui ça va on a la coxé na 20 ans na déjà na vitesse à 40 ans le temps yo bana ko somba ya kotonga moi terrain na kisasa nga na tongi déjà 24 buildings donc voilà la réalité quoi soyez les bienvenus na poto mais Kayo c'est la bino abi mato le simbarati on a aussi na pas ça conseil gratuit na ba journée fois tu ba oki mamba on a poto pour ba olanda biso mais biso to beti dans moi ba année plus que ba on a poto et puis to vivre na limbelete donc to ouvre na Kayo au komi pe chef quelque part on peut si peut valer la communauté batali pe bo bakasi ba chronifuati baza batapa pamba ba pe na chronifuati eza musala mo bo oso lingo ça la pena chroniqueuse ou bien journaliste ou bien mais tant que nous avons tata teni neti to biso to beta c'était boete te jouna fuati fandadi yo ko ba lire nga na note et puis conseil gratuit ça que non moi na poto fo bota ka moi maki soko yero boka ngunda na poto zana ozwaka zemité ma copine Bijou Kembi alinga na caméra te ma collègue na a mode kobo mona gaga longwadi Bijou Kembi baza bandoki bango. Donc voilà, ça c'est la copine de quelqu'un. Ouais, télémisanga pena misisa na kati ya société o ndeko mona teme wana donc na ba massa mbalete na na ye Bijou Kembi wana massa na ngai ami d'enfance ami intime ami na nga tout depuis ba kini ndeza laka yem ta pesa nga chance le ami nga na société ndenge sala ke non nzamba pambo nga na komi na nga chef na ye mais tous ensemble to vivre ensemble au monika ndenga ya mbanga do to linga na mingi voilà photo ça rapena na amour du prochain on peut s'appeler moninga chance évoluer na vie. Les copines n'ont pas Bijou Kembi a une chance na comme la société a une chance à fumuler avec courage na comme chef na n'a ma bête qui m'a saison continue à miter pour tout ma casse donc voilà biso va bon on a reconnaissance quoi tant on a reconnaissance au sala netika ka oyo po chance les ka ebele tika lokutako o lokota chance wapi na poto ka pona signaler ba journée fois tu boya limbele simba na ngote ya limbele abo pio 50 €. Mon père pote waza de marié ako beto limbelo zi 50 € na kuta comme kokakolo masoko lokola mupiko matembe na château rouge comme osoka 30 te boya ko beta akayu ba juna fois nyonso bozi ya bwana ba CV
bajuna fati tout bakroni fati tout oyo boyo ya poto bolinga bolanda bavi na biso ekoma neti ya bino mpo le passé na biso yango ezokoma sika na bino donc kala mingi te bajuna fati nyonso bozouta baafriki bozoya le passé na biso ezokoma sika na bino donc bozo rêve le passé na biso donc kala na ngai eza neti sika na bino nyonso nde bozoya wana boya na baseve na bino na opesa bino vie stable na opesa bino mosala koya poto eza mabeta Safi Ilonga wetu balobi la runa moseka kitoko mamushi koya poto eza mabete mena nenga limbele bakozwa masoko babandi kokakola ngo lokola bazokokakola kamundele kune pa miniti keva onde bazokabola kamundele na terrain miniti keva bakokakola yo koma mama mokonzi ba mama mode boulot boyese bakroni fwati na bajuna fwati boya avant ba bakoma na niveau oyo bana ba 30 ans lisusu ya kobeta na poto ya bwaka ngunda ale mwanga toza ensemble Safi Ilonga toza ensemble la runa moseka kitoko mamouche on est ensemble toujours dans les bons donc dans les bons on est ensemble donc voilà quoi. Je suis vraiment là au travail, ça c'est mon taf, c'est l'heure de travailler, c'est pas l'heure de danser, c'est pas l'heure de blablabla, c'est pas l'heure de blim blim blim, je prends vraiment mes responsabilités tant qu'une responsable quoi. Mais voilà quoi. Na ce qui peut sourire et bomara, Safi Ilonga. Meilleur sourire du monde, rapena magique. Bo sali ya yo mokinde te ese bino video bo panzela ngo ba juna fwati bo partager ngo ba oya poto mbangu croyant que non na ndenga limbele na ndenga matolo so ye poto oza juna fwati première fois ba okabela yo comme information ba okabela yo mo bilamba we umela na bakave mo bilamba umela na bagarderobe bo balinga sukola tate ba obimisa ba okabela yo juna fwati ko mimona neto komisika mais siko posa pena vie oyo biso bazidano to sana ngo lelo kiboluwe amis zo senga bango ba 20 à 30 ans on a ba juna fwati bazo ya poto mbangu na ndenga limbele ko simba ti tango yesika bakomo solo lokola mwaso le kibasi nyonso na poto bazo landa tango ba kicho couper 2 fois 3 fois bakomo proposer 50 balles. Donc voilà quoi. Bajuna fwati nyonso tout obo ya poto boka na bino sonité naza mokonzi ba mama naza mokonzi ya bana basi pona koede bana basi bazana ba difficulté pona pesa bango nzela boya na ba CV na bino eza oya mibali na rande kuna bino mwasi na mama na bino na aya na bino na aleki na bino na nyonso boya na ba CV na bino na pesa bino misala mais boya na bulte ko robeta matolo na poto simba kati mbonga poto mbonga pasi bata poto ba pesa otango wana Afrique to ko bindemo na bango na poto ozelo te wala na ebisi bino da deja bato wana tu obo landana na simana ba oze balia na simana bino mais bino mo est-ce que bwana eloko o atane loko